eza vérité te nyonso o Lorient le beza lokuta non nakoloba nyonso te peut-être makamonga namonaki vérité oyo yalobaki ki achubaki DJ Bouton Mbeli wana eza vérité po mutu to ebi ko eza vérité boya ke boka ba makina ile nazalaka te nayebi te wane omona te nayebi te peut-être tamsuye pe mutamema Bouton na banzela wana soki eza keza ya banzela ni na banzela no yalobaki David Dewe vitesse monde entier talo oui mutaboma DJ Bouton Lauriane Kaya bokoma na Facebook ya koma Lauriane Kaya mwasi nzambe wana ye mutaboma DJ Bouton oui aboma DJ Bouton de achuba Mbeli monde mobimbe bien ngolé bien achuba Mbeli David Dewe vitesse sangwa lobi bakendaka kozwa kisi te alobaki kisi te bakezwa yaloba makambo makambo ngonde ya kisi te tamzoko ke pa pasteur asambeleli yo vraiment ozwi makambo ngina ozwa makambo mais alobaka te 3 DJ balobaka baza 3 camarades bakezwa 3 makambo camarades bakina ozwa makambo mais il paraît il fallait pas ça non écoute dans le vente bakina ozwa makambo lobango te lobango bakina ozwa makambo esenga ba pesa ba mama non ba mama te esenga ba pesa ba nani David Dewe vitesse amona ngilo mwana selon yenda expliquer nga moi non selon yenda expliquer nga amona eloko moko na kati ya bassin ya mai amona eloko moko na kati ya mai mais zaka makite amona nini na ebi pete aibi sanga kamona eloko moko bizarre aibi sanga mona eloko moko bizarre mais naza sûr te na makambo na oloba ye muta yebi sanga je suis pas sûr mais ozoloba ouais nazoloba David Dewe vitesse yo kaki 3 camarades il faut ba kufa 3 camarades il faut ba kufa non il faut pas kufa te bakina ozwa makambo mais epesi retour baloba te qu'il fallait bakufa non epesi retour mais oyo aza envie soki alobi vérité oyo azala ye maladi oyo bakenda otika na Congo soki aza envie soki alobi vérité akobika ndeko ne moko moto abetela biso lisolo David Dewe vitesse namonaka quelque chose ya Bouton tout ça là vraiment esalaki nga bien te mpona esalaki nga bien te parce que makambo ya lobi oyo ngai rani stress namonaki selon ye oyo ngai namonaki et pas master nanga pauvre DJ Bouton eza faux et archi faux eza faux et archi faux eza faux et archi faux je te jure David Dewe vitesse ba DJ balinga babula yende ni ayebi yo ebindeni Lauriane oyebi ndeni yende ni ayebi ngana kamwe peut-être yé moko nde bolingo na sala nango vers DJ Bouton ando c'est le bouton ba gaspillage aloba te ba DJ nyonso ba non atika osali réputation ba tout à lava abongisa image na ye non David Dewe vitesse Lauriane alobi mwasi na yo amona ba maki na ndaku ya DJ Bouton monde entier tala yo ko confirmer biso ngo bon pour moi je na betela opeli solo ngo ouais abetelanga lisolo abetelanga lisolo te parce que nazaka sur place nazaka sur place Bouton za master na ngai azalaka master na ngai tozalaka ma amintime tozalaka tout le temps makambo bele tosalango elongo bakisi bosimbe elongo non même pas kokende pa ba marabu elongo kobwaka ba maki elongo David Dewe vitesse nalanda te na kipati dans mon surprise on a été à la programme ya Lauriane alobi que non moi c'est dans mon ba maki tout ça là non ya mona makité amona elongo bizarre mais ngana za sirte ye muta yebisanga bon Ranista eloko zoloba bizarre wana en quelque sorte tu expliquer ngoni qui c'était éviter pour ngatem na mona ah bon qui c'est ça non c'est lo yo tomba yebisego eloko ba yebisego moi na yebiso ke na moni lo mwenza un peu ma bizarre c'est lo yo do na yo ligoro do ba ko fana na mai ligoro do na kati ya mai na kati ya bassin ya nanda kwa bato David Dewe vitesse selon les solo kasi bakenda ko za biloko selon les solo bakenda ko za biloko selon les solo bakenda ko za biloko mais je confirme pas parce que nazalaka présent biloko ngonde etie bango retour après to fani to yoki 3 DJ faut bakufa te 3 DJ te 3 camarades azaka clair dans le alobaka 3 camarades alobaka 3 DJ te
Bienvenue dans le monde de Sokoko, la compagnie pétrolière angolaise de demain. Le groupe Sokoko est un groupe pétrolier créé en 1999 à l'initiative de son fondateur, M. Loriano de Aguiar, un homme d'affaires angolais très connu dans le milieu du pétrole à Luanda. C'est en 2001 que la société connaît réellement un essor suite à une forte demande justifiée par le savoir-faire et le professionnalisme de la compagnie. Après ce franc succès, le directeur général de Sokoko opte pour la diversification de ses activités et se lance dans la pêche artisanale et semi-industrielle avec une production allant jusqu'à 400 tonnes de poissons par mois. Conscient que l'Afrique pourrait être un vivier alimentaire mondial, le directeur général de Sokoko s'est également engagé dans l'agriculture. En 2008, dans le décret exécutif numéro 16/02 du 4 avril, la Sonangol autorise la société Sokoko à distribuer le combustible à 4 associations regroupant plusieurs entreprises de pêche. Et à ce jour, la Sokoko approvisionne près de 5000 bateaux de pêche dans les villes et villages angolais. Panafricaniste et homme d'affaires averti, Loriano de Aguiar, qui compte conquérir de nouveaux marchés en Afrique centrale, signe différents partenariats, notamment au Congo-Brazzaville avec Africa Oil Gas Corporation, AOGC, dans l'exploration et la distribution du pétrole, mais aussi en RDC dans le domaine maritime et fluvial. Prochaine étape, la République centrafricaine où des contacts ont été déjà pris pour de nouveaux partenariats dans plusieurs domaines. Soucieux d'élargir ses connaissances dans le domaine du pétrole, le DG de Sokoko a bénéficié pendant 2 semaines à Paris de conseils de Loïc Flore Fréjean, ancien patron de la compagnie ELF. Homme de contact, Loriano de Aguiar, qui a conduit une délégation d'hommes d'affaires angolais venus exprimer leur besoin d'investir en République du Congo, a été reçu par le président Denis Sassou Nguesso. Comme tout bon patriote intéressé à la gestion de la cité, Loriano de Aguiar reste un citoyen qui suit avec attention l'évolution de la politique de son pays. C'est à ce titre qu'il a assisté comme un des invités d'honneur à la cérémonie de passation de pouvoir entre les présidents angolais, sortant José Eduardo dos Santos et entrant João Lourenço. Sa vision, étendre son réseau d'implantation dans d'autres pays africains et contribuer à sa manière au développement d'une nouvelle Afrique qui gagne. Merci beaucoup, très chers internautes. Merci beaucoup, téléspectateurs. J'espère qu'en ce moment, vous êtes tellement nombreux. Il y a émission Nabino au Bolingaraming. Donc, on est sur www.idéologie TV avec David Wembe. Donc ce qui David Wembe nazolo bana seboye c'est que ma base à la émission toutes les choses qui se passent ici en Angola, actualité et là pananga nazolo ba Fernanda Kiala ayebi makambo. Derrière la caméra c'est Jeff Cliff papa na presosia donc et comme ça la bien toujours continuer à l'isolo na biso ya liwa ya leki na biso ndeko na biso grand frère na biso petit frère na biso jeune frère na biso DJ Bouton on kondo DJ Bouton naza mutu o nazolinga nazwa bezite mais naza mutu o nazolinga na meke mpe ko expliquer monde entier communauté congolaise vraiment au bazaka na kati ya Luanda précisément Bayeba, qu'est-ce qui s'est passé pour la fille en question Oya Boumaki DJ Bouton Oya Tsubaki Bambeli Aza déjà Libana bon Aza sous la prison j'espère que Boumonaki ba émission to émission Oyo Nasara Kinaye ba gisman nabino nenge bolobaki ba obo takenga ba obo kanelinga ba obo finginga bon na moina ngwa normal donc so bomona na plateau nanga nazana jeune frère Oya ngai na kombo ya Rani Stress Jeune Kuba. Donc il y a Zanlin, il y a ba organisateur, il y a ba événement na mboka oyo Angola. Aza manager, a organiser pe ba fête ba show ya ebele bele donc na rolo ba il y a za DJ mais aza l'ami des DJ. Voyez pendant ba DJ ba kendaka penda ndenge moko et avec Rani Star on va essayer de parler pour batanga ki kombo na ye
jeune bomo naza pembeni na nga na plateau na nga batangaki kombo na ye na makambo ya kisi ya DJ Bouton. Lauriane ex moi c'est DJ Bouton atangaki kombo ya ndeko mobali oyo rani ke amonaki bakisi oyo DJ Bouton azalaki nango na kati ya ndaku na ye. Donc tellement il y a monaki, ce qui a monaki ou pas, là moi je ne sais pas. Donc on va s'appeler de parler. Aye biso moi mukie o ya yebi na liwa ya DJ Bouton to na moi vindambo oyo bafandaki na DJ Bouton. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon frère à moi. Bonne nuit. Bonne nuit, David Ewembe Ambassa. Vraiment, David Pro. Bonne nuit. Rani bon instant. Bon, Zara, quoi, bon, maladie, mon changement climatique. Et bouger moi corps, mais c'est que ça va vraiment. Donc, Nando, l'année là-bas, traitement, tout ça, mais est-ce que ça va? Rani Star, bonne nuit, bonne nuit, Bacho. Ozo ça souté ou comment? Bon, Bacho. Toujours ça la thé par rapport à Marambo ici qui monde pandémie coronavirus. Donc voilà, tout le monde était confiné, tout le monde entier était confiné. C'est pour cela topé misaki na moi makambo parce que trop zala likolo ya loité. Voilà donc. Non, ba lobi pe yo pour ça sous na moto té mutazaki na ba moto zanango. Jeune frère na yo donc banda kenda yo kweya na ebite so yo za na kisi ou pas wana bana loi na de balobi. Bon o meka ko sala show mo be simbi na ngote salimpiaka wapi bango ba yebi yo po yebi pas so sala shongo. Non eza bongo te bon moni na vie makamnyo sote futo kansaka keza kisi non eza bongo te bato muso bana ngenge ya kobotama neti nga vuma na ngenge ya kobotama donc nayebi banzela mabete nde bato bakanzelanga po bato ebele babula nga rani stress nga nde na bomutakisi bato muso babenganga mutakisi makasi na nzela vraiment donc nayebi te Yo mo polo bango souci fort nayebi te vraiment donc kisi peut-être nde na obela bo na omela bakisi ba paracétamol nayebi te so yango bato balobelaka vraiment nayebi te. Mais makamne sote eza kisi eza mana ngenga kobotama parce que batutu bayebi badiegu batterie bayebi makambo vraiment tant to banda ba activité donc naza mutu moko to banda de kusala ba show na lipasa na DJ Lotonade depuis Paris na PC Mbote to banda kusala ba show 2016 wana Bataclan tout ça là. Tozala ngai DJ Jazz Lotonade Ventus tobanda ko sala ba show déjà moi kala mais après avoir que les passe na ngai ya ko longwa Bataclan basali les transferts les plus chers à Keki Bokolo Bataclan vraiment et perdaki moi makambo donc ngape nazoga moi mukesima mais après makambo wana esengaki ke Bataclan la muka pour les élèves maintenant je vois que moi baisse bah contacter encore ndé na comme manager ya Bataclan na comme manager numéro 1 ya Bataclan pour avant comme manager kangama qui pendant 3 mois kangama pendant 3 mois donc molili tout ça là la solo na boss na PC ba aider to développer bo refungwami première activité dans na sala badadi qui coule centrale baebi et tomba un certain jeudi na boîte oyo ezalaka ya kokangama pendant 3 mois donc ça c'est comme si na outi dans les néa donc dans les néa ça n'est première activité dans ngai dans les néa na outi dans les néa na sala show ezalaka jeudi na luando sala show simba so makamna lo baso na kosi dadi ke kula centrale e bien ngo ba Jimis Bola Pelenda bazalaka wana ba ebi makambo vraiment Eric iPhone pas ebi makambo yo donc ezalaka tellement plein donc vraiment na habité première activité un certain jeudi na boîte oyo et outi ko kangama pendant 3 mois donc au fond manango première show et ça la plein ya makasi donc ezaka te ke futo ke no simba kisi pour makambo simba non eza koyeba musala koyeba kolingana no lozo sala publicité pe ezaka plus important na makambo donc so tali
baza parmi ba manager au baza le plus cherché la Luanda pour la marambotali publicité, donc les managers les plus contractés boîte tout longe bar tout ba boss tout ba loga basa nangai. Donc voilà, c'est un peu ça. Anissa moi je suis à Boumaka Bouton Nambeli Lorian oyu kaza libanda ouais naibi kaza libanda na mona ki oyu kaza la émission nangai ouais na mona ki oui bato ba bengi ngai trop ba lo ba sur émission batangi comme mona yo et pas moi c'est Bouton yo te zelanga na tuna yo ah c'est bon on avance oyu katanga kombo na yo ah oui naibi parce que bato ba bengi ngai trop ba oyebi na yo pendanga oui naibi katanga kombo nanga nani il paraît que loba oyo kaki non na yo kaki que il paraît que atanga kombo nanga que il paraît ngai na mona ga lo mo boiso inde nga pe na tala émission après avoir bat ko benga ngai ko komelanga na tala émission na landi alobi que ngai na mona ka quelque chose ya Bouton tout ça là vraiment ça là qui nga bien té pona ça là nga bien té parce que makambo ya lobby on ngai rani stress na mona ki selon ye on ngai na mona ki et pas master nanga pauvre DJ Bouton et ça faux et archi faux hein. Et ça faux et archi faux. Et ça faux et archi faux. Je te jure. T'es mon tout ça, oui. Mon entier est là. Ouais, maybe. Au moins, ça aussi. Et ça a bien été. Jamais n'a qu'au sanzamba au talent à l'école. L'organe a lobby Ranista au mona Moulangi Oyo, ba pesaka DJ Bouton a Outara Nangona, ba Mondi Wana. Au monaka ngo ndenge panzana ko tuna yepe bouteille eza nini DJ Bouta lobino te ezaka bouteille ya pamba ya soki ya whisky bablo mo bongo c'est faux et archi faux. Je me rappelle tango tolongo métro ngai Bouton Lombila DJ Lopele tozui contrat na chez Temba au babengi cheval blanc ya Luanda to bané ko sala kuna bon ba première semaine tout ça na makambo fait tout ça na Bouton ya show mo bo to bané ko préparer il fallait to bimaton makasi to kekuta na moto alinga sponsoriser show na biso za net première show ya makasi to linga tout ça na Chetemba yo na DJ Bouton bon et sengaki ponga na Kasenda palais la ngai na Kasenda donc tina na kende palais après na kende ko rejoindre ye elinga opesa un peu retard kolongwa to longwe ndeto loaka car résume que tika biso ti chez DJ Bouton la tongo wana ba 5h to koti to lala na mona elokote c'est non ça na mona elokote di me ozoloba na kombo ya Nzambe ke yo ndengo kotaka na ndako DJ Bouton jour ngo esengaka bolala o monaka bouteille te o epasukaka na misu na yo elokote ezate au mona qui ça DJ Bouton te na mona elokote ya koselinga au mona nini kasi na mona elokote te apa ko mona bouteille yo mona nini ka biloko eza na ndako TV biloko ni TV divan tapis biloko eza na ndako na coin tapis nini ezaka elokote alobi il paraît que ngai do pona tala yango alobi ngai tango na koti mulangi panzani vraiment na ebité nga vraiment na koti mulangi panzani na ebité peut-être te na romi angelu to nini ke na kota mbala mo mulangi panzana vraiment na ebité na mona ngote Sandra Bitia maman sociale Sandra Bitia maman sociale makambo zo ke ne peut pas compliqué mais David oui mais nazo continuer donc il faut trouver ça normal hein Rani Lorian alobi moi si na yo amona ba maki na ndaku ya DJ Bouton monde entier tala yo ko confirmer biso ngo bon pour moi je na betela opeli solo ngo ouais a betela nga li solo hein a betela nga li solo te parce que nazaka sur place oh nazaka sur place Bouton za master ngai azalaka master ngai tozala ma amin team tozala tout le temps makambo belé tout ça lango elongo bakisi bosimbe elongo non même pas ko kende pa ba marabu elongo même pas na bi ko baka ba maki elongo famille na biso basimba akisité même pas
ezala jour mo po au moment que DJ Bouton a master nangai automatiquement moi si nanga na moi ce n'est pas il faut basola bien. Oui. Et tomba journée mo boy un certain dimanche Lorian a bengi moi si nanga oza pité ya la ndako to fandi tout ça là normal. Anzo moi si nanga tout ça un certain dimanche ça il aura ça la team. To longo to keti chez DJ Bouton to fandi to passer journée nega ezala rande yepe master nanga bando passer journée chez moi soit ça il aura ça la tête. To passer journée tout ça là. Bon, et tomba qui moment qu'il fallait moi c'était ex nangai. Moi na bato za te ala na poto na pesi mbote sika zali. Et tomba qu'il fallait alamba fufu. Parce que Lorian azaki occupé ya ndoso ko la bilamba tout ça là. Tomba qu'il fallait alamba fufu. A telemi Lorian azaki na chambre. Pour parler na bango za salon boyer, porte ya chambre, kotoyo cuisine. Kotoyo cuisine, bata réchaud, tout comment ils appellent na tout ça là. Azwinzungu ateli kola ya réchaud. Afungoli tuku pozo mai ata. Amona ngilo moana selon yenda expliquer nga. Moi non. Selon yenda expliquer nga. Amona eloko mo na kati ya bassin ya mai. Amona eloko mo na kati ya mai. Mais zaka makite. Amona nini? Na ebi pete aibi sanga amona eloko mo bizarre. Hein? Aibi sanga amona eloko mo bizarre. Mais naza si te na makam na loba ye mutaye bizarre, je suis pas sûr. Mais ozoloba. Ouais, nazoloba. Amona eloko moko atuna Lorian sur place. Mais nga na yoka te tanga atuna Lorian. Atuna Lorian ke o ezanini Lorian balamo ebite kozano maywana te mayu na tokute zwana bidon. Azui maman kangi azui lo mo ati le koloana. Mais Lorian a lobby ezala moi si na yo amona ki ba manki wana et tango atuniye ebise non te na te ba manki wana pona na ko sala make-up sima. Il explique nga bongo te. Moi je ne explique bongo te. Explique nga bongo te. Ah yeah. Explique nga bongo te. Tant moni bongo atiki na epi mais et marka qui a sali pi makambo ifala sa resi tango to zongi na ndaku na bouteille bisinga no. Na mona ki elo mona mai kuna Lorian na boyangi na Simba. Mais na mona ki ngo mpe Loche. Na mona ki ngo mpe loche. Explique nga mena landa ki te parce que na ebi master nga zaka na makambo wana te. Banda to banda ko vivre na ena betelanga lisolo moko te na mona ngo tamzu peut-être ça mai so tie na tuku sel tembele peut-être bota bilo mo boya na batutu ba na batuku na ndako peut-être bota bilo mo na landa te na kipati dans mon surprise on a été à la programme il y a Lorian alors big non moi c'est dans mon ba maki tout ça là non il y a mon makité à mon il est bizarre mais ngana za sirte ye mutaye bisanga bon Ranista eloko zoloba bizarre wana en quelque sorte tu expliquer ngoni qui c'était éviter pour ngatem na mona ah bon qui c'est ça non c'est lo yo tomba yebisego eloko ba yebisego moi na yebiso ke na moni lo mwenza un peu ma bizarre c'est lo yo do na yo ligoro do ba ko fana na mai ligoro do na kati ya mai na kati ya bassin ya nanda kwa batu non exemple na pesi ligoro do ba ko fana na mai exemple na yo te ba moni ligoro do na kati ya nanda ligoro do David mena kinda nanda ko ya Givni Nyanga moko pe na koteli Fernanda Kiala na kidiba bo na moni ligoro do na kati ya basamai. Non, eza ligoro do te. Te na pesi exemple na ndongo lobi ligoro do na kati ya mai na ndako ya Givni Nyanga. Bon, nazo loba par rapport ya ndinga expliquer eza ligoro do te na pesi exemple ya ligoro do. Na moni ka elo mo mabe ya un peu bizarre. C'est là yenda yebise nga na mona kite naza sirte tamsupe goza makanisi na ye. Tamsupe goza makanisi ye donc naza sirte. Ya yebisanga bongo. Mais na landa te parce que na bi masana depuis ba métro depuis ba Monique tango za ausa na Sylvain Lumbila chez Monique to partager na vraiment ba bon moment na tika oye ba na makambo te na luka mutmo bo passer la makambo na tika la moni na ngoti Rani stress to ça un peu moins analyse moko ngana yo ozana milliers ya ba DJ oyebi bango bien ezana isolo moko ebetama na ebite na benga ngo prophétie to nini
et le bamake 3 DJ ya Angola ya Luanda faut bakufa et le ko ana pe salama etake yo sana sentir na bango et le bela onini. Bon, premièrement nakoki ko confirmer ngote parce que eza prophétie. Non moyo kango mutu aloba likambo na yo kango te tango ba obeta on azara témoin. Hein? Azara témoin. Ba beta ngo wapi? Mais ba loba te que 3 DJ. Ba beta ngo wapi? Tango HK Kofi. Ezana ndeko ya DJ moko utaka Kongo na otanga kombote. Non, ba loba ngo avant ba DJ ba kufa. Non, tango HK Kofi. Ah yeah. Tozaka un certain jour ilandi na matanga ya HK. Ndeko ya DJ moko utaka Kongo akenda utika ndeko na DJ pe azaka maladi. Nde mutazo beta lisolo tutelema ngai ne la champagne azaka présent ne la champagne ya plata nzanza na pesi mbote masa na nga dollar pour tout l'homme du moment pas zalaka présent tutelemi a beta lisolo par rapport ya makambo salama kuna na kin kendenga mimaki ndeko ne kuna sangwa lobi boye ke bakenda kozwa soki makambo eza lisolo nga na yoka na confirmer te. Non lobaka ndo yo yoka bakenda kozwa makambo zalaka 3 personnes sangwa na lobaka 3 DJ sangwa lobaka na sangwa lobi bakenda kozwa kisi te aloba kisi te bakezwa makambo makambo ngonde ya kisi te tamzoko ke pepa pasteur asambeleli yo vraiment ozwi makambo bakenda kozwa makambo mais alobaka te 3 DJ balobaka baza 3 camarades bakezwa 3 makambo camarades bakenda kozwa makambo mais il paraît il fallait pas ça non côté dans le bakenda kozwa makambo lobango te lobango bakenda kozwa makambo esenga ba pesa ba mama non ba mama te esenga ba pesa ba nani donc bakufa déjà ba ya te ba jeune non quand même fait nazalaka te mais eza lisolo na yoka te olobo zaka sur place te na yoka lisolo sur place mais nazalaka te o ba betelaka yo wana o ba betelanga quel paraît bakenda kozwa makambo mais baza 3 camarades alobaka te 3 DJ alobaka te 3 DJ alobaka 3 camarades bazalaka trop collé serré na moment wana bouton azalaka trop collé serré na HKT na DJ SMS te basala vraiment ba time belé babana komona na te donc ce qui balobi que 3e moto eza bouton c'est faux et archi faux ya solo parce que bazalaka trop collé serré te selon les solo balobaka que baza 3 camarades non bazalaka trop collé serré balobaki baza 3 o bakende ko simba o bakende ko zwa makambo mais bazalaka témoin on est une sous précision sur place ezalaka vers 12h. 12h eza ngo problème te mais li solo nde po biso yo lobi balobaki baza 3 camarades mais biso tozwa li solo balobaki 3 DJ wana selon radio langa makasi nako triquer ba information radio langa makasi nako yo kaki 3 camarades faut bakufa 3 camarades il faut bakufa non il faut bakufa te bakenda kozwa makambo mais epesi retour baloba te qu'il fallait bakufa non epesi retour mais oyo aza envie soki alobi vérité oyo azala ye maladi oyo bakenda kotika na Congo soki aza envie soki alobi vérité akobika ndeko ne moko moto abetela biso lisolo soki aza envie soki alobi vérité afongoli motema asali bapriere akobika ouais ndeko ne moto abetela likambo me nga na confirme yango te po elakisi te ke moto nyonso soki akufi kaka na kisi non pas maladie yaka non mais soko confirmer ngote mais le solo wana ndenge ba beta ke 3 camarades wana bakenda kozwa biloko ndenge ozoloba po ba pesa bongo makambo selon ndo ozoloba wana confirmer na confirmer le solo mais na confirmer te soki eza solo o confirmer ka le solo donc ba jeune wana ba DJ bakenda ko simba non na confirmer les solo na ebité ke bakenda ko simba non na ebité bakenda ko zwa makambo na ebité wana na ebité wana vraiment na ebité ko aider bato ba otaloko oh non aider bango ba ebike na lo ba vérité vraiment chers internautes bo ebike na lo ba vérité bakenda ko zwa biloko lo ba vérité amona na misu quand même bakenda ko zwa biloko selon les solo bakenda ko zwa biloko selon les solo kasi bakenda ko zwa biloko selon les solo bakenda ko zwa biloko selon les solo bakenda ko zwa biloko mais je confirme pas parce que nazalaka présent biloko ngonde etie bango retour
après to fani to qui 3 DJ faut bakufa 3 DJ te 3 camarades azara clair dans le alba 3 camarades alba 3 DJ te ba série wana DJ Buto azala trop collé série te na baku alba 3 camarades alba 3 DJ te. Merci beaucoup David Wembe tozo continuer malembe na Rani Star nepsa ki bino bo tenir nga regardé non ça ramusana na imuna lo mwa ba publication na bino bon na lo balanga te wa muna kazo sepela te na musala David Wembe zo sala yaka na yamba yo oloba e contraire ya makambo ngo soki yebi vérité yaka pena David Wembe na ko yamba. Merci beaucoup à toi boss à moi beau frère mais ya boss mboshi na kata state pourquoi pas na moi sinaye Rolls Ndimbo bana na bango Rosina Laurent donc boza la rana David Wembe et ko sala bien Rani Star okoko lo bana monde entier que ba DJ Angola bana kisi kisi ni lo parastamol les ali papa tout à na ba kende na lisolo wana te Rani Star monde entier zotala yo oui okoki kondima upa ke ba DJ Angola basimba ba moto ils ont le kuta parce que non na monate hein ils ont le kuta parce que non na monate nga mobe ba benga nga mutakisi elekela nga omoni na vie soki nzamba zo pambola mutu soki nzambe soki étoile na o ezo pela makasi biso ba congolais tout monde a kisi mais parfois ça qui cité ne ba pamboli oza mutu mo oza aimé netinga na mutu mo naza aimé makasi mutu toi ye bien ngo na ko saté naza aimé makasi même tellement de peuple congolais azwa kamara mona ndenge na ye akol donc ba kolisa biso déjà na maturité mo boye mutu soka za bien na vie mutu soka sa makambo ke liboso vous ara kisi non ils a bongoté premièrement il faut y banano musala ozo sala il faut lingango nanu faut na moko nango après makamso ya kasima bon soto za na kisi tango to banaka ba show na ba DJ Lutona ba DJ Jazz ba série Bataclan to kata banzadi ezaka kisi te tabo bando kata banzadi te wana bo bandi ko bwaka ba maki liboso ya Bataclan maki na boka maki bato ba otala ba yebi ate yo mo po yebi rien tango to kata banzadi ezaka kisi te tabo tant que persévérer na non tant que persévérer na maki liboso ya ba persévérer na musala to continuer musala esali ke to yebana e komi kisi tala tout ça la boye poto koma otoza lelo moi succès moi 1,1 ya succès toza nango to souffrir poto koma otoza lelo to sala ba choper boye mutayete publicité makasi bokaboli pe ba convite mutayete bino moko kaka na kati tamsuna mo de petite bino moko na kati ya boîte to esika bosali sho bino moko kaka ezaka kisite vraiment na éviter quoi dollar pour tout l'homme du moment na éviter Paulo du Santo les guerriers les boss des boss vraiment na éviter ezaka kisite Paulo du Santo directement photo mona Bodrigue Matadi. Bodrigue Matadi, Union Européenne. Vraiment, na éviter. Ezara qui cité. Diego Battery, Grand Liboulou. Dollar pour tout l'homme du moment. Ezara qui cité. Pour répondre, ngana nous likambo vraiment. Lorraine à lobby. Ba DJ Angola. Bozana kisi. Bon, c'est que yem tamema bango bazwa kisi. Peut-être. Pour yesoka yebike bango bana kisi. Na alobi eza maloba o mobile na yebisa ye. Et bon mobile na yebazaka ba mina ba DJ me batambola nzela moko te. Netinga na rozala ami peut-être tout tiene da DJ Prince. Na pese mbote sikazali. To da ba mina DJ netinga. Li passa na nga DJ Lutona depuis France na pese mbote. To za ba mi. To tambola to ya banda kumoko. Yaba ndaku moko yaba donc
ya bata ebele ba DJ Jazz ba yebi makambo yo ya ba parler moko chez DJ Jazz DJ Lutona du Shengai donc ya bata moko na tikala moni na makambo wana te comment na roloba likambo na mona été to kenda pe église ti oh biso to yebaka ki na tango kala moto wana kisa au église te peut-être na ibité soki makambo comment actualiser échange bo chanja ah non to chanza to bo mo simba kisa nde mususu ah kisa ngoya nde nini oyo yebi oh ah bon Nzamba limbisa vraiment Nzamba limbisa Lorient na lobby ba DJ bokoma opesa sima bakoma kopesa sima bino na ba manager donc yo te mo poza manager okoma opesa no sima Nzamba limbisa parce que yo pesa sima te na lingana basima kasi tangata mutu mo yo pesa sima na ebite oh mais na ebite titika musicien na biso ngola apesa sima titika onga na yebi bo DJ na wapi oyo yebi te na yebi te tanga kumboni te na yebi te vraiment ngana yebi ka tanga pesa betaka ba adilima ba musicien na biso awa tanga pesa betaka te na yebi te mutonga na yebi na makambo na titika musicien na biso mo boya ya ngola yevi ma confirmer na monde te yeba ye Nzamba limbisa ye akoloba makambo na te parce que azana épreuve te bako il peut porter plainte parce que c'est un injure public ako salir réputation ba DJ Boité eza mabe ko salir réputation ya likambo yoka mona te oyoka ayoka na yebi pete soka yoka to eza maloba na yo na yebi te soka yoka ayoka pa nani moi je confirme soka yoka c'est ka yoka pa ya mobile na ye ah mobile ne mutabetela ye vérifier peut-être azo luka bon conseil na opesa ye a luka te abongisa image na ye na ko salir réputation ya baninga eza bien te so azana posa abongisa image na ye abongisa ona ndenge na ye a luka te Lorian asani a salir réputation ya baninga te po abongisa image na ye image ne beba ah ebeba bo muta boma mutu ko boma mutu ozo confirmer biso que mutaboma DJ Bouton eza bien Lorian yo selon yo ngai oui monde tes otalo oui mutaboma DJ Bouton Lorian Kaya bokoma na Facebook ya koma Lorian Kaya mwasi Nzambe wana ye mutaboma DJ Bouton oui aboma DJ Bouton de achuba imbeli monde mobimbe bien ngolé bien achuba imbeli mais ba mbibi mbeli wana esenga ke boma te ezaki na nga pota ah ezaki pota na zo mbeli na mekana no panani et pas na yo c'est boma te vraiment na éviter bota la likambo vraiment Bob Kuba double Rolex na éviter grand frère propre mbeli ochubi mutu po boma te aplis wapi na mutema vraiment na éviter quoi dollar pour tout na éviter Paulo du Santo bota la ngana likambo yo donc bon sur place nazalaka te oyoka le solo ndeni nazalaka na restaurant mo boza pemena ndako na ngai to fandi na ba master to ando tala ku match ezaka un certain jeudi so na bosanité mardi un certain mardi septembre 2019 c'était mardi septembre 2019 wana to sali 4 ou bien 5 jours de mon antenne DJ Bouton master nga ndo sola na master ni mo boza na province Wambo na Facebook abi ya Luanda kuna makamuni ezoleka kuna alobi ya répondre oh elo eleka te ya na province ya Komeli oh balobi DJ Bouton akufi ya solo masana mba mo telemi ayiti sikanga na fandaki tozali na restaurant ndo tala match ayiti sikanga na fandaki alakisi nga message oh DJ Bouton akufi na ba vantira pamba boye boita mzuzu a confondre nde HK to SMS ba utaki kufa peut-être ya confondre ba kombo tout ça là azapi na province na bi ba vantira pamba a continuer ko sola ya ngwa bise eza lokuta ya ngwa continuer ko insister oh eza nini na zui téléphone na ngai na bengi numéro Bouton pour na benga e donc na sekise na ya ba bi po dae na bengi numéro Bouton bo ele kate na bengi en 4 fois ele kate na kate tam so problème à réseau
nabengi 4 fois eleka te namoni yango déjà suspect nabengi numéro mwasi na ye ebengi 4 fois moto akoyamba te namoni yango mpe déjà suspect nazongi na Facebook namoni DJ Arma apublie DJ Buto akufi na ye te aza na hôpital namoni yango déjà suspect ambriye nga déjà nalandeli nabenga boye nameki obenga Arma si je me trompe pas nameki obenga Arma on dirait yambi mais tu kana bien te kati quelques minutes tant on a zongi sur Facebook namoni masa nanga DJ Lutona a publié Bouton na bengi na kombo na yo oyo kinga me olamuki te maman namoni makambo comme sérieux na bimi na restaurant tika na zaki na telemi libanda na bengi numéro Lutona dio Lutona ya mbinga zolela ya Bouton akufi na akufi nde nini mwasi na Elorien na chubie mbeli moi si na Elorien na chubie mbeli na bi comment ça akati tellement ba no bengi trop po etombaki il paraît ba hotel Barcelone bar mo bozara na Luanda baba na ida kuswa na partir akuna etombaki pe Lutona dio aza ayaki wana après bango de temps ba meme na mbila ba yebisi ke Buto ba chubie mbeli alalandi donc en plus na démentir pe le mort Lorien na lobaki Buto akufa na 4 heures c'est faux Buto akufa na 4 heures te ngata on a yo ki bongo sur place wana ezala déjà 0 heure on va 0 heure na rappeler sur Lutona de ebisinga ke bazo ba okende vers hôpital Géral ya Luanda to sangani na baya to zala kuna na baya ya président ligue pe témoin kutu autaka soki wapi aye sur place to louer des cars to landani cortège to keiti hôpital Géral kokoma to komi hôpital Géral to kuti déjà ba te belé kuna to kuti déjà suite ba opesa biso ke DJ Buto daye na moment wana ba ko moye belé ba chouplay bazala wana Serge Kachila nzamba mibali bazala wana Eric iPhone bazala wana ba te belé ba ya tellement belé wana 0 heure to kende vers 1 heure ba pesi biso sa ke DJ Buto akufi wana to za na kati hôpital Géral na 0 heure na 0 heure donc bino boye beaucoup tagi Lorient wana te azalaki te il paraît ba memaki déjà na mbila quand to komi wana ba DJ Stuga bazalaki wana donc ba yaki vraiment tellement belé ba Gisela TGV mampu ya TGV pas ala wana donc tozaka ma tellement belé ba chouchou play ba tumsuku to eki mangai na mémoire tozaka tellement belé ba to wana ba confirmer makamwa na oloba Buto akufa 4 heures te donc na 0 heure wana dia to so suite ke Buto akufi car ya Dinik et là Laura ba benga ngoni ni Dinik eza lokola bureau de na Congo to kena ata bon bureau de Congo et ya po ezwa corps bateau ya service criminel ba ya po ezwa corps ba ketika ngona morgue ya Maria Pia wana 1 heure déjà ba koti bouton 1 heure yo za wana témoin oculaire na yoka témoin oculaire bakoti bouton kande tozalaki biso tuto landani susu cortège ti Maria Pia 1 heure oloba bien 1 heure du matin 4 heures te 1 heure to landana to sala cortège to landi car wana ya Dinik liboso biso na sima to landana cortège biso to ba président ligue ba chouchou play ba Serge Katila ba Gisela TGV bazala wana donc tout ça tellement nombreux pour batouiller que DJ Buto ça vraiment aimé na peuple na tout ça tellement belé to landana ti Maria Pia 1 heure ba boya kutu ko l'accepter ko Buto mais yana mutu mo financer ka po to mona tato za na ondima to mona Buto ba kitse na karwana Bouton alali Buto alali 1 heure alali batomboli baki kote na morgue makambo na lo ba chouchou play bien témoin na ngai Serge Katila ibi makambo azaka témoin alakisa bolingo na ipo na DJ Bouton aya erwana
bato ebele bazala wana bato mosusu na bosani tozala wana biso tu ba DJ Lutonadio presque ba DJ ebele bazala wana ba DJ Prince tozala vraiment tellement ebele bakoti buto wana président liga solena bango chouchouple bakoti po bazwa moi photo po ba confirmer bato akoti tina kati ba financer ko mbongo po bando boya bato bakota ba financer vraiment moi mbongo po bato bakota basali esengela sala bakanga photo allez toye zonga kuna zonga ndaku désert car yeti kana tina ko venir na na kota balabala na désert na lali ala tongo ndeto la ngi to ko résoudre makamso buta kufa 4 heures. Merci beaucoup. Buta kufa 4 heures donc makambango ezo sala pasi bo kantate ka solo ya DJ Bouton ndenge David Wembe nazo betango boy pasi na mutema ezate non na ko lakisa te po na bino boye ba kenga pe na nazaka na succès DJ Bouton te nazaka weza ba habitude na ngate bino ba tozo publier ka o pasi na mutema ona non bo sa ba histoire na bino nga pasi o yangeza yanga na nzambe na nga yebi donc on a ça des araka po na un peu ko éclaircir bato ba yeba qu'est-ce qui s'est passé ça nga plus que bangote mais na linga kana na do bato ba comprendre le moko boye ndenge nini liwa ya DJ Bouton elekaki anisa liwa DJ Bouton te yo nani to ete ya yo nani te yanga na makambo belé parce que il a kisinga ka il faut ko yeba ko tambola te que soit kufi batuku batambola malamu bakufa ba pasteur ebele to yebi bakufa na ebite so na kosa na ebite pasteur ebele to yeba kufa donc il a kisinga ka il faut ko yeba ko tambola faut ko malamu na mutu nyonso la jalousie donc jalousie et même mutu nulle part et c'est il faut ko zala malamu na mutu nyonso nde DJ Bouton zaka malamu na mutu nyonso komi kitisa ko yeba kufana bato c'est important na vie ya mutu parce que tant liwe yaka ila kakate donc makambo vraiment liwa DJ Bouton te yanga yango wana Lorien na lobby ba DJ to bino ba manager bolingi basi basela ka bino dépense trop botaka basi na kisi bokomo olinga basi na kisi osala ngopani bon nazoloba devant caméra mon entier zotala na kozala ingrate na moto asela ngai likambo na wangani non izana mwasi moko te o lelo tombola musapi aloba ke azwa ngai khani stress butu na yazate na ibe lukambongo na nazala butu te na naza mwasi te sa ilanga o non mwasi ba ninga no basala ngo bazate hein non lokuta akosi yozo bangoloba na banga nani na banga mutu te na mboka oyo nazaka na ba Paulo du Santo na ba Diego Bateri na ba sénateur Paulo Tudilo na mboka oyo na banga mutu te na banga mutu te na mboka oyo na relation makasi na banga mutu te soko loba na loba pona ko banga mutu te na ibi na DJ mo te wazaka butu peut-être yemo DJ ko linga babula basala ko ba européen bino ba labo futaka bandako ba DJ balinga babula yende ni aibi yo ebindeni Loriano ebindeni yende ni aibi ngana kamwe peut-être yemo konde bolingo na sala na ngo vers DJ Bouton ando c'est le bouton ba gaspillage alo bateke ba DJ nyonso ba non atika osali réputation ba tout à lavar a bongisa image na ye non atika osali réputation ba tout eza mabe eza faux ye aza mutu moko après makambo il fallait que toi lokelonga nzambe asenga bolimbisi na bato abongola ta mutema neza mabe mutabomi mutu il faut senga pardon ata ba olimbisi te mais il faut longola charge oyo eza na nzoto na ito na mutu na oleke akoma star ya ba chaîne na YouTube
po ya commission neti rando neti nanko neti ya commune star asala ba programme aloba ke no aboma mutu na ebité soki comme succès vraiment 2020 na ebité tam sous globalisation ndem te comme si makambo bongo po na ebike batang ya kala tango biso to kola grand frère nanga ndi kuba ebi makambo yo Irsil Kuba Samantha Fox Kuba aebi makambo yo ke koboma muteza il est un mot très grave. C'est le mot très grave. Même au côté cacho bimi là c'était que charge one silio. Il faut avoir temps à donc on a un problème na été. Naza nzambete pour na juger. Mais nazo loba nazo pesa conseil attaque mutu o yazana ki bon moto. Il faut avoir temps ami bombata. So amon ka ozaka na mbo il fallait mi bombata. Aluke loke nzambe abongoli ata motema asengi pardon ça les bien ça les grandes filles ke akoma star ya ba chaîne ya YouTube alobaka makambo ça abebisaka ba réputation ya batu ya ba DJ donc comme ça on est tembe hein bosa zolo ba vérité 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 par rapport à quoi par rapport na makambo alobaki non c'est la vérité. Nyonso o l'Orient le beza lokuta. Non, na rolo ba nyonso te. Peut-être makamonga na mona ki vérité o ya lobaki ki achuba yi DJ Butombeli wana eza vérité. Pour mutu to ebia ko eza vérité. Boya ke ya ko boka ba makina ile. Nazala te na ebité. Ah wane wo mona te. Peut-être tam souye pe mtambe ma buto na banzela na soki eza ke za ya. Banzela ni. Na banzela no ya lobaki. Peut-être ko za yemta ma DJ Buto na banzela na po DJ Buto ngai na ebela na makambo wana te. Tout solo bon tout solo la ka tout développer makambo belé mais nana tika oyo ka ete bete dans les solo ya mutu mo bozo non nana yokate. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Les solongo zo pesa puma pasi zo pesa mama mais bo limbisanga on senga bino tout le temps bo limbisa po bozo interpréter ngona ndinga mabe mais nga non sala ngona ndinga mabe te ba vérité to ba lokuta mususu soki boye baka ngote à travers l'émission David Wembe à travers Idéologie TV ne bozo ye bango n'est-ce pas ça les lignota na kati Europe wana j'ai confiance dans balobi benga bango lignota j'ai confiance benga bango penda donc bakota ba makambango David Mbeso ka sale logo les lignota zalaka on salaka bien Bernice Odia ko bosana te donc maramoto solaki na yo et ko kisa makaka Ranisa na lingo pesa conseil pour na ba DJ na oyo mona ka mabe avec bango ba DJ na bino ba manager oyo mona mabe avant na pesa conseil na pesa na mbote na grande sœur na propre Patricia Mbutsana na grand frère na propre Darli Mbutsana kuka matingo 5 strela bon conseil ezala ke toyeba ko vivre na bato toyeba ko sola na bato malgré moi succès à mon qui est aux anango et comme ça biso te que neti biso to vivre na mapata bato musu batambola na mabele comme kiti c'est le kinyonso yesu kutu mwana nzambe ami kiti ça babota ye na ndako ya bampate mokili ya bango babota ye ta niveau comme kiti ça donc minene yana sukate kozala fier to bois qui sabatu et ne tika moko te memayo faut ba kosola na mutu nyonso ata pauvre mutambongo ezaka te non pour Paulo dos Santos les guerriers à sa boss Diego Battery grand libula à sa boss faut solliciter bien yende po à sa boss c'est ça mabe ata moto pas za l'autre un jour à contribuer na vie na on lo motam so kanagité donc faut ba kosola na bateau na bateau c'est important na vie minene mi mabiso sika mote Eric iPhone na marambo to solango na e dollar pour tout l'homme du moment ebi marambo to solango na e faut ko iba vraiment ko fanda na bato Serge Lodia ayebi pe marambo apesa nga pe ba conseil trop Serge Lodia mundele yena benga ke mundela yena benga ke mundele
Yevma Valora Mundele. Ayebi vraiment makambo yo. Après ça va conseil trop. Conseil ici pour na DJ. Bon pour le moment succès kokoma na succès zaka te fo finga mutu. Net ngara ni stress. Na succès gravité nde batu balura baza nango mais moi koyebana na ngao na yebani na lika na TVT na finga mutu. Pour peut-être et comme ça na moi niveau moko non. Kokoma na succès zaka te fo finga mutu non. Tika musala na yo elobela yo. Ke yo okoma koloba koleka musala. Eza mabe. Eza vraiment mabe. Parle du Saint le guerrier bimarambo. Anissa pesa mbote na bato yo. Bon on appelle mbote na Natael Masweka ma numéro 3 ya da gauche tout jogo na biso donc mon frère hein. Je reste Buntsana grand frère propre. Kish Jogo depuis Paris, Gilberto Goussimen depuis Paris. Philomène Sandra. Na pesi mbote na Bodrig Mata de l'Union Européenne. L'homme en espèce. Kings Lova Master depuis Kin pesi langa boss abeda sur mbote. Hervé Bamana HB Delix. Babi monde entier tozo la ta marque ya sika HB Delix. Kala mingte na Luanda donc kala mingte Luanda mobimbela ta HB Delix. Na Boaki sous mon vieux Julio Kailo le signataire. Papa na give me Nyanga. Donc, la Pessimbote Natal Masweka ma dollar pour tout l'homme du moment. Masananga ya 4 c'est vraiment balobi kwanze fandi wana. DJ Lutonadio depuis France. Paris quoi. Ici c'est Paris, Paris c'est magique. Naboki David Ewembe Mbassa. Balobi David Pro. Yeto bandane moi kala quoi. Aza comme les autres étaient. Ayebi vraiment boulot donc binomo bomona. Ayebi vraiment musala. Azama pro. Ah. Eza musala na yo. Bako siligela eza musala na yo. Oba obetanga. Oh babeta Luanda ya bango. Hein? Luanda ya bango. Ce n'est fini pour aujourd'hui balobi Luanda ya bango ya binoté. Luanda ya binoté. David Wembe nazo sala kaka oyo sengi na sala. Bon s'abonner na Idéologie TV avec David Wembe Maramba Bienza. Hein? Odigo Maema RL. Donc sola na David Wembe ko sala bien. Qu'est-ce que j'ai avec David Wembe ngana bino penda tous ensemble. Donc bo teninga regardé. Naza ko analyser ka baka. Non Luka mwasi oyo place abaluka akende kolala. Polisola baluka pe bimaki. Mwasi mutabomiye akufa kilikola mwasi. Ti siko lisolo na ebeta mite. Mais nga David Wembe na obeta. Na ebisi bino déjà avant. Siko to na obeta ngo bolo bani. Ah David Wembe legisi. David Wembe legisi. Oh. Non. Ezaka ka musala ba stratégie do senga to sala musala ngo ndenge senga. Donc merci beaucoup na bino tout. Toujours avec Idéologie TV donc Maramero Simba. Ngana bino pena tous ensemble. Ciao.